Yaya tozali koloba makambo oyo ya semba bilokota tosalaka attention kasi bandeko bazali koyoka te tokende bongo na Angola esalami na Kandandu na avenue Talato na epai wapi mama oyo alokoti mwana muke ya 7 ans akene na ndaku na ye polobi amema ye na police akene kotala baluko wa parent na ye kasi mwana oyo na butu abaluki nguma ameli bana na yemi bale ya mwasi na mobali pasi ya kosakana te esalami na Angola ezali ya kunginda yango tusoto kobetela yo lelo. Toyesaki bino ke président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo na Okatanga na Lubumbashi epai wapi o azalaki akei na epai ya Kiabula gouverneur ya ville ya Lubumbashi mais aussi epai ministre ya économie Vital Kamerhe. Pendant que cortège va dire qu'il y a un accident, mon salami oyo, ministre de l'économie, président UMC a failli perdre sa vie dans l'accident mon nene wana Vital Kamerhe à Bikina Liwa. Là, nous sommes au niveau de presque quelques mètres de Kasenga. Enfin, c'est vraiment un groupe ça. Toke de bongo na ministère ya finance epai wapi agent moko ya ministère ya finance abalaki kasi tala na mariage wana na fête wana ba agent ya ministère ya finance degré bazo ko bwaka mbongo to yebite wa ezali ba papier printé comme étant mbongo to ezali banani est-ce c'est vrai que ezali ba agent ya ministère ya finance yango to ko développer encore na émission ya lelo. Yaya yo linga komela Coca-Cola makasi yo omelaka Coca-Cola banda obotama Coca-Cola kasi yeba Coca-Cola ezali pe danger munene pour la santé na yo ngam na lobi yango te bola na ndeko o ne ko expliquer pour na Coca-Cola ataku tu Coca non sugar atoza na secrété yoka. Vraiment scandaleux. Coca-Cola, partenaire des Jeux. Manior oyo azaki na cancer ya colonne ya mukongo libumba ko vimba oyo bwana ko cotiser mbongo kasi awa une pluie il a tiré sa référence depuis hier à Zogisi bongo molimo et pas Kolonzambe na clinique universitaire to kozonga la onka kana ba émission na biso ya lelo Patrick Magnon a couvert réellement nini ya ngoto ko développer on émission ya lelo. Dans les années 90, l'Inde a changé sa politique économique. Elle s'est tournée vers l'international, ça a eu pour conséquence un développement économique incroyable. Et en parallèle de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont changé le programme de l'éducation. Ils ont rendu obligatoire dès le plus jeune âge l'apprentissage du codage et du développement. Ça donne quoi? Eh bien, si on se projette 35 ans plus tard, aujourd'hui, par conséquent, ça donne que les meilleurs développeurs du monde se trouvent en Inde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Chine? La Chine est en grande difficulté économique, en crise post-Covid. Que fait la Chine? Elle fait exactement la même chose que l'Inde il y a 35 ans. Elle change son programme scolaire et elle oblige l'apprentissage de l'intelligence artificielle dès le plus jeune âge dans le programme scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine a compris que pour se redresser économiquement, elle devait acquérir les compétences de demain et maîtriser les outils de demain. Et pendant ce temps, when Cameron gets involved, new levels are unlocked. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa, UK
yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo okomi c'est que bien tika to pesa mbote na Aimé Kimbukulu voilà Kimbukulu voilà c'est ça non Aimé Kimbukulu toujours présente na émission présent ou présente il doit se manifester il est il ou elle yazanga raté Aimé Kimbukulu on est ensemble, c'est que bien. Voilà, tout le monde est Sénégal, Vicky, voilà, on est ensemble, Bisso na Bino. Oye Ebingaï, merci mingi, confiance, peu fidélité au programme au Kasi. Ceux qui ont Ebingaï été, Babenga Kangaï, fiston Pelende, Tata ya Sede, que tu coûtes na Awa, pour na Kobeta Masolo, ya Makamo, c'est-à-dire que la communauté na Bisso africaine, chaque fois en général, mais mingi ya Bisso Batu ya Mangala. Tant le Bisso Batu ya Mangala, la mona Akaba Congolais Kinshasa, Kaka Congolais à Brazzaville, Kaka Angolais, même ba Camerounais, même ba Togolais, ba Burkinabé, ba Ivoirien, ba Ndibou, ba Chinois, tous les moutons lingala, dans le programme d'Abinu Yango, tu coûtes un rapport à Kobeta Masolo. Boebi Yango, bande de Masolo, Otobeta Awa, tu inventas Yango, et c'est la Kamasolo, Oyo, Bino, Bopesa Rabiso. Bopesa Rabiso, na makanisi ya ko nuire batute, na makanisi suto ya ko sungaga ka isika nde kwa koyaki, yo okoyate, isika pende kwa longaki, yo olongate. C'est que bien, tout cas, on a chaque fois, soko zali na lisolo ya kobeta, obomba ka ngunini, kubomba isolote, benga biso, comme tout samartia, ya soko bengi biso, ozu bisote, sala audio ya lisolo na yotindela biso, to kolanda audio wana, soki ba quelque chose ali, to kozongela répondre ba question. Soki question ali te to ko beta kaka ndengo to beta yango. Soko to tanga kombo, to tanga kombo. Soki oboyi to tanga kombo, to tanga kombo te biso to kena ndengo. Vous comprenez? Pour il faut comprendre awa, izara solo na solo. Pembe na pembe ya manga awa yaka te litungula yaka awa te ndembi to boyi makambo manga yaka te marakuja yaka te avocat ko musika habita bete awa solo na solo est-ce que comprendre c'est que bien to kana na ondengo wana obo mesana na choka boyebi yango ndeko to zai ko bandela la répétition est la mère des sciences ya kota bongo na site
ya Michael Josh griffe ya mwana mboka ya tala mwana mboka tomboli bende na biso na mboka bapaya Congolais américain Michael Josh griffe munene ya yo misa kolata griffe nini yo lingaka griffe ya bapaya olingaka griffe ya bapaya ebo ya mwana mboka ya tokenda libanda koluka tokenda libanda ko promouvoir koluka mayele kozonga na mboka tala mwana mboka ya ezo pesa sengote mwana mboka sali griffe oyo ba américain ba brésilien ba colombien ba États-Unis d'Amérique mobimba continue américain ya bazo kolata Michael Josh et bongo bisu ba congolais ya atayo moko somba tala ba montre ya montre oza wota résistance na go plosion na mai vous comprenez ndo so mona ngo awa ozo mona lokola montre moko boye ezalaka danser ezalaka share baganga na monde entier oyo pe somo moni oyo na go kota ngata mai montre oyo Michael Josh na sokolo na piscine et kubeba te ya somba elamba ya Michael Josh kota na site visiter site Michael Josh salata window shopping nyonso tout là-bas hiver ezali ya sama ezali été voulais-je dire sur bolingi na français nyonso tout ezali ba sac mais ba lunettes nyonso tout na site Michael Josh ezali soki ozo kokota site parce que ba ndeko belé ba benga pas fiston na site okokota te benga biso to kopesa au numéro ya Michael Josh okota tout retenir au lien ya site ko hésiter te benga biso au combien c'est que bien. Merci Nayo Michael Josh pour la confiance que tu continues à faire na Radio Lokole Télévision. Alors bande copé to s'abonner. Ceux qui ont déjà abonné, merci. Ceux qui ont allé abonner te ya to sengi Nayo au s'abonner. Ceux qui s'abonner, ko boss na te ko fina bongo cloche à notification pour na orataka ba programme na biso atasoki mukete. Bande ko na biso ba membre ya Radio Lokole Gold. Ba Gold ba membre donné, membre Gold. Ya Bokomi to kanako to sentir que ba membre à Gold bazali pena to sentir que ba membre d'honneur bazali voilà on a confiance donc na ba membre d'honneur na biso yo peso de ko ba membre d'honneur ya Radio Lokole Télévision ya parce que na groupe ya membre d'honneur ba image exclusive ça la rakuna okomona pena bo esika mususu donc to mo tsa ba image na YouTube a ezalité et ça pena mala mutemela kuna groupe wana ya okomona ba image de surtout yango sala to benga biso pona okot na groupe wana ya membre d'honneur gold membre est-ce que combien gold member of Radio Lokole Télévision binonde bankambu alors j'ai confiance bo combien c'est que bien to kabina sango on est ensemble. Ndena loba chaque fois que vous avez yaso ke Kinshasa ok des vacances to bande ko loba la Kinshasa olungo sa l'anniversaire olungo sa la fête à mariage conférence nyonso ko sala ya bobo sonate Genesis Hotel ya awa na Radio Lokole ezali famille bis awa pembe na pembe ya soko si bandibu mundiba fungoli restaurant na yi kaka bandibu lo so ba koya ata ba no so ba Éthiopien o fungoli magasin ba Éthiopien liboso ba koya pona ne biso te ba Congolais ya tala hôtel ya mwana mboka Genesis Hotel na avenue Kandaka na numéro 8 na Kasavubu Ketol kitoko hôtel kitoko ko vive kaka loko na Europe ya ba conditions sont réunies comme il se doit kuragutu ko kimi tumsanté pour groupe électrogène et c'est la kana 24 heures sur 24 ya tala bambetu climatisation kutu ko lobate salle de fête ya salon Congo ya et c'est que ba conférence ko sala nyoso tout bo visiter ngoko Deo Kasango benga ba numéro zali wezo kana publicité soki po lingi osona yemoko Genesis Hotel benga biso osona yemoko un homme très simple Genesis Hotel et conseil sengote OK bana Kinshasa boy olali siko na Genesis Hotel otala siko Radio Lokole Télévision kitoko te c'est que bien voilà to kana na ondengo wana. Bonjour à tous communauté, bonjour à tous, bon dimanche. Tozaïna Patrick Mignon Yo na Kinshasa. Tozaïna Kinshasa en tout cas. Merci. Je ne sais pas si on a bien un communiqué nécrologique, toute information, mais tout ça, tu es que à la Radio Lokole, les alliés famille, tout ça qui SOS, tout ça qui SOS, pour n'en déconner Patrick Magnior, bande ko belé, bande ko benga pasteur Patrick Magnior, azali pasteur T, Patrick Magnior n'a jamais été pasteur, oui c'est vrai, abandé ko l'église a changé l'église trop parce que sa vie c'était ici en Afrique du Sud. Il n'a jamais été pasteur, il n'a jamais été consacré pasteur. Mais Hermoko alors Simbela, pasteur Bible, consort, moi du spirit, et ce que Basali, Massate Zangaraté.
senga ki isungi azaki na conseil ya colonne ndenge moko alekaki awa na radio lokole a expliquer ki mwandambu ope botindaki epai na ye a remercier ki bino boyokaki yango azalaki bongo aux États-Unis d'Amérique akendaki na ambassade a sepelaki na kei oyo bandeko ambassade basalaki ye mbote na yo corps diplomatique sur l'ambassade na biso na États-Unis d'Amérique au bosalaki pour na Patrick Manior mais si ka boye tu es confirmé que Patrick Manior ne plus Patrick Manior a tiré sa référence à Zong Sibongo Molimo et pas à Kolon Nzambe donc Patrick Manior ne plus à Koufi donc Libumozaki à Rouvimba on ne sait pas est-ce que cancer ya colonne dengwana et vim saka libum parce que ba médecin ba ça qui est clair on ne peut plus rien faire ici en hôpital mboka lokwa États-Unis on ne peut plus rien faire kende kuvana ndaku ozela liwa et puis si pas si mais on a voulu essayer pour sauver frère Nabiso. Merci à vous tous au Tantaki parce qu'il y a l'obaki a bengaki médecin moko na Israël à koko sunga nzela bokoko asunga bandoke bele baki soit tant soit pe auto monaki otindaki merci Nabino et la qui s'est raté le collet les familles sunga ki mais Dieu n'a pas voulu ba bengi na denga ki sasa ba ça c'est un bokoko mais voilà destin n'a pas voulu que Patrick Manior ndeko Nabiso à Korabongo vivre, il a tiré sa référence dans la clinique universitaire na Kinshasa. Voilà. Mais on n'a pas de polémique à faire. On sait que polémique est ça sur Liwa na yé député dans maladie, na famille, na communauté consort. Voilà. Je demande au calme. On déconne sur le monde entier pour la calme. Notre frère est parti, Moli Monaye et Pema na Kimia. Mais surtout, tu peux profiter pour t'atteindre ben nabino matoya. Il y a biso batoya na bon moi. Tambola kamalamu. Tambola kamalamu. Yebara aux la toiture koza yanke na yemukili oyo esa ngona tina mokote zala plutôt yanke na likolo kuna est-ce que komi komela mutu loko ko escroquer mutu ko sala mabe on ne sait pas il y a certaines personnes ya au salier mabe atiki na yeka yonde ngwana juste nzambe esala mais ba misusu au salier mabe akoluka yo tinati est-ce que komi donc voilà Liwa Yandeko était à Bandeko Moussous. Est-ce que on n'a pas de commentaire à faire là au nom de toute l'équipe de la radio locale télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de la communauté congolaise en Afrique du Sud d'abord parce que Patrick Manior d'abord c'est en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud d'abord, à la communauté congolaise, Mobimba, l'Afrique du Sud, notre très sincères condoléances, mais aussi à la communauté congolaise des États-Unis d'Amérique, et c'est que Patrick Manior comme état patrie Ami Balé, c'est que comme état communauté Ami Balé à Patrick Manior, mais aussi à la famille biologique de l'illustre disparu. Donc force à vous, bana nostu ya Djobour, bana États-Unis na Kinshasa, beaucoup na Patrick Manior, na Kimiape, na Boboto, sans polémique. Autre chose à présent, je sais que papa Mokondi a école Félix Antoine Tshisekedi a séjourné bongo na Lubumbashi ou en Tanchi, donc la Bino commerce qui a na Lubumbashi na Butu, ambaki est pas ya gouverneur Kiabula, mais aussi et pas ya ministre économie Vital Kamerhe. On ne sait pas lobby nango na cortège alors que on n'a pas précisé mais il bongo c'est là qui fait Kasenga c'est la Lubumbashi n'est-ce pas? Balo la Kasenga accident moko ya grave ça mais moi sur accident ya grave awate mais pas image accident wana okomona yango na radio locale groupe radio locale Gold Mamba au monde tine ya la Mamba Gold kuna okomona ba image wana kuna ya kuna za spécial. Donc, l'accident, Vital Kamerhe a failli perdre sa vie. Qui est Vital Kamerhe? C'est le président UNC. Qui tango Félix Antoine Tshisekedi a pouvoir, qui bongo directeur à cabinet. Oyo a kota qui prison, condamné qui 20 ans, ça li recours sika abimi. A koma qui bongo, to a komi to azali ministre de l'économie. Il a fallu perdre sa vie. Vital Kamerhe Nzamba Sungi. Yaya, ataba konzabanga aliwaboy, donc c'est vanité de vanité, hein. Voilà. Et puis si pas si c'était pour vous informer que Vital Kamerhe a raté bongo liwa. Bon, awa, tout ça nous aura moi synthèse, moi symbiose. Ba côté sensibilité, botala yeka ndenga zoleka, botala ne ba oloba mais ba image sensible, il faut tala on la radio le coller Gold Mamba. Est-ce commis, c'est que bien. Suivez. Là, nous sommes au niveau de presque quelques mètres de Kasenga. Enfin, c'est là, moi, en groupe, ça.
Donc, les bongo na ministère de la finance, topé agent ministère de la finance, image au on n'est pas, en fait, comment dirais-je, tout y habiter si c'est vrai ou c'est faux, mais quand même nous sommes obligés à collaxer yango balobi image au bozo mona fait e sala mawana na habiter sali ba congolais tout sali ba nani mena moni nzembo ya franc congolais sali ko beta balobi ba sali ba agent ya ministère de la finance bebi que ministère de la finance ba ngonde ba koloka tuku bianza est-ce que bokomi ba ngonde ba jiraka mbongo na mariage ya muninga na bango il faut mona ba lias ya mbongo ya sika wana ba franc congolais to ba France c'est fort to ba nini wana kasi eloko etike biso to talisa makambu to mona ngona fete ba ndeko na biso africain ba nigérian bango ba boka mbongo système wana ngeko ba pena Congo hein est-ce que boka mbongo sali malamu il faut mona ba paquet ya mbongo na yebite wana sali ba dollar te et ça va répéter na ba franc congolais on le maîtrise plus franc congolais c'est pas bongo c'est pas franc congolais to so mbongo mboka mususu ya degré bazo ko boka mbongo na basta mibali okima bon toujours on a hypothèse on suppose que on n'a pas confirmé tout ça on a conditionnel est-ce que beaucoup mis parce que biso awa avant to bali loko to linga on a certitude mais et c'est ngana biso lo quand même pour na côté ya parce que moi l'ité ya muke ça na kati wana on suppose que si seulement si et ça va agir en ministère de finance ya solo ça c'est honteux pour ça la makambo ya parce que to yebi situation ya mboka na biso ali malamu te guerre na est bande ko bali ko kufa to ali ko lela koto botika ba conseil bon en fait to tika makambo ya ko sala ba fête inutilement oui to boy to pekisi yote au sala mariage to pekisi yote sala mariage anniversaire to collation conso mais et ça la le coulisses parce que le pays est en guerre. Pour ne pas dire en deuil, Batu Bazo Kufa chaque jour na Est, sans compter Wakufa na Kinshasa, sans compter Wakufa na province, Moussous na maladi, Oyo, Moutako Kufa na Ngote. Bloc à boué. Parce que tant que vous avez un ministère des Finances, vous avez un l'État, il faut moi tuti douane à prière et salaka. Est-ce que ceux qui vous ont matanga nanda kunabino, Bokobina, est-ce que ceux qui vous ont matanga nanda kunabino, Bokosa la fête, Tala Bakambuya boué, ouais, tapage, pour la kolaksanine, que bino vous avez un mbongo. Et puis si passe si ko tango bato wa ba komi kuna ba agent ministère de finance tama ba osala est-ce que ndeko oyo asana goma ana est est-ce que guerre ali akosepa na ba image oyo et ko tuka motema et surtout na période ya année électorale est-ce que bokomi je ne dis pas que c'est vrai que les agents il y a ministère il y a finance mais au cas où soki ata bosala kayango na coulisse keba image kurobima mais soki ça bango en tout cas il peut s'y passer tout qui mitema ya bato ebele bokomi soki et ça bandeko mboka mususu na ebite mais soki za bandeko ya mboka mususu na kati kuna zoka franc congolais ali ko beta nzembo ya franc congolais ko beta na kati wana pourquoi bon soki za li ba jean na so mbongo wana ba paki wana bazu yango wapi à moins que oui c'est vrai et que ça a fait mango à moins que ça la mbong ba printer ba papier ya pamba pour na ka tapage ko la sake non et symbole et sengo ke mutu oyo asala ka isika ba bomba ka mbongo asala ka isika oyo ba ki pa ma mbongo wana quand même on peut comprendre est-ce que comme c'est que bien to robina biso le côté mais to inka to penio kaka o comprendre et pour ça oyo ça émission ya éveil ya conscience est-ce que komi bokomi c'est que bien voilà.
Yaya pour la émission oyo to dépensaka et belé to énergie mentale finance nyon sotuyon to singa kana yo yaya bino bato bozwa mwa mosolo yo osemaka wapi yo sala kana na oningi mbongo sala kana ngonini tukuvana pe boye lokola ndeko moko to pesi yo longonia ndeko wana atindi ba micro atindi ba caméra pour la radio loko et télévision merci na yo ndeko alobi totanga komona yeta ta la bongo anonyme merci na yo ndeko parce que Monique Moussala auto ali ko sala et ali ko sunga vraiment communauté cela nous va droit au cœur au nom de toute l'équipe de la radio Lokole to sengi yo ndeko merci ainsi ko sali na soutien na yo to moni caméra to moni ba micro to moni soutien oyo sali pour la radio Lokole tala un jour nzamba ko tuna yo tango koma maladi ozoluka lisungi nzambe sunga ngai bikisa ngai sala boy nzamba ko tuna osala kini ndipona ngai ndeko wana akozala na mwelo akoloba nzambe natindaki caméra natindaki micro pour la radio Lokole télévision voilà radio Lokole télévision émission oya éveil à conscience oya sunga bandeko et sunga bana ngai le kaboy emoro yo osemaka wapi osemaka mabute ya masanga osemaka na bar yo babenga ko président babenga président pour la pamba pour la sengo le kumu ya mukili au contribuer à la œuvre nzambe est-ce que commis c'est que bien vous comprenez tu connais na ondengo wana pasi yaya to lo bakite to lobi yaya yo mto mesna comme la coca ou lingara coca il y a certaines personnes certains gens certains batumisusu yaya mais la coca chaque jour il y a certaines personnes au mais la masanga chaque il sera la lita comme la masanga sera meli masanga te akola la te baza ibelende ngwa sala attention pour la santé na yo au club masanga mais il y a aussi certaines personnes to biona yesoki à l'alité à comme la coca te yaya no bini ni coca Coca-Cola je ne parle pas de sucré to jus to ninte Coca-Cola la tali na chaîne moko ya ba mindele ya paya ba ali ko expliquer Coca-Cola ya ezali biso te to tiango pour to jiango pa ba to pona ko peini yo biso awa to kopiaka makama kitoko ya ba beto kisimba raté ba ali ko expliquer comment est-ce que Coca ezali danger ba expliquer makambo ebele ya soko zi Coca moni Coca ce qui lavabo za ki boucher il est bouché au sopi Coca wana et nettoyer kayango ne Coca et nettoyer katina ba batterie mito batterie bloque be ça très dangereux bloque ça la katuana yango ko to ba comment na malanga Coca na comprendre que non il faut consommer quand c'est cold quand c'est froid po soko melongo ya moto et ça na ba conséquences be tala ba gaz ba timsuku na moi ça mona mutakufa po na gaz à Coca Amérique Coca be ouf gaz wana akufi donc c'est très dangereux na pétition mais o me la Coca te yaya mais na otali sa Coca na fungulo ka esprit na koloba mingi te o papa fisalo ba ki boy après ça te me Coca te na pétition Coca te ate bimbe Coca oyo za no sugar oyo za sans sukali yo yaya baloba sans sukali mais soko meli ngo za sukali ngapa na comprendre phénomène wana te au comprendre yaya awza la rara pembe na pembe to le baga vérité tout autre là tout le bâti tout ça la contre publicité il y a produit à motuté mais ko le baga vérité pour awza pembe na pembe yaya awa litonge za la raté awa so na solo avant to image wana na section mo muki na kana quelque part na wenzemo ka benga ngonza Mozambique na sombi na moni pas parce que biso na Mozambique tout là parce que le rondemo en fait ba africain en général na so yima tonge mi balé li tonge ba la poto ya ba li tonge te li tonge na dema tonge na tina ndaku na fandi siko na mesa bo na moni la femme à la taille d'une tige spaghetti vous comprenez ni courbe ni virage azuli tonge akati li tonge atina sani ngala kato ni ra sa elanga te acha ngwa bandoli yango yemoko na si bon li tonge na ngande ni li tonge sa yo to yanga na bi nga somba ka bi te yo li tonge te si yo li tonge le karate yo lo ba ma tonge le karate yo ka solo na solo yo mona ngo solo eza li tonge vous comprenez de sexe nga makasi habité yo li tonge linga tonge te yo mango linga yo ka solo na solo akena frigo ayelinga solo na olia solo linga ka solo na solo pour comprendre que awa biso solo na solo pembe na pembe vous comprenez tana nous moi résumé muke oyo en ce qui concerne Coca-Cola et plutôt zonga na pétition mela yango te mais mela ka na réserve okomi landa. Matin, docteur, vous revenez sur ce message posté en début de semaine par le ministre des Sports et qui fait polémique. Mehdi Oudéa-Castéra qui a vanté l'engagement du groupe américain Coca-Cola, partenaire mondial du CIO depuis près de 100 ans dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
ya to ko betela osika boli solo ba chaque fois li soto masolo to betaka et ça la rapport na sentiment te so ki to betela masolo ya talaka masolo oyo comprenaka ngona mususu ta mo spirituel monaka vision monaka na sima ya li solo o to betela yo to talisa yo nini to betaka masolo pona ko nuire batuti to betaka masolo pona ko nuire batuti mais plutôt pona ko sunga et sika ndeko oya kweki yo okoyate et sika pendeko oyo alongaki yo pe olonga yo to lo ba chaque fois ya to beti solo so ko monike et ça li solo oya famille na bino to beti ça li solo oya yo et que to beti yango bien te po to betaka li solo kaka ne ba pesa kabiso oza na droit ya ko benga biso na limemi ya pas fiston li solo wana sali ya famille na biso même côté wana sala ki boité et sala ki boyi est-ce que na ko leka on a ça droit de réponse to ko pesa espace la preuve que bomona ki affaire ya maman fifi ndenge toka ki na papa na bango awa ba droit de réponse ya ki papa ye maman fifi ya lobby papa zongi be droit de réponse ba neve ba ya ba kota ki na droit de réponse sika ba kamwana et se calmer solution et ko zoma na famille est-ce que komi to ke na ondengo wana ya na radio lokole a to beta masolo pona ko sungaka totali saki bino ya talaka makambo ya kolokota keba na semba bilokota olokotaka nini olokotaka nani ya certaines personnes à bonne foi on nzamba saba ngote munene boboto balingaka te batu ba souffrir kasi ya maweza ngambu esko komi na siècle to koimbwe maweza ngambu soki to komi na niveau que mutasanga sika golala abengi ata na église na pasteur golala kala ba pasteur ba ndoko so batu atu na permanence mais to mona makam to talisa a ko parce que mutakoma nguma na permanence kuna et ça na chaîne na biso awa pour on a radio le collé et ça et super référence la chaîne de référence bandeko tout ba kutana awa to ozala na ba chaîne na yo to kutana absolument surtout to zi matière aller to ke au difficile ba chaîne na biso y a pas de souci ya to pesa autorisation partout le motu ko banga kana yo te biso to tchaka ba copyright te ya soki o mona émission o expédition be émission ya radio le ko expédition zoa ya ngomo bimba tia na chaîne na yo e ko sa le ko moko te to ko pesa yo copyright te biso objectif ezalaka nini que to partager to propager masolo oyo pona esunga ndeko moko songolo esika moko pakala est-ce que bokomi ya tilanga ba j'aime to tchaka ba j'aime ya kotika rande ngwate soko koti eloka liboso tcha j'aime ya ba j'aime ezala mukie to protéger émission oyo to protéger chaîne oyo ya et puis to s'abonner à chaque fois ya to s'abonner te ya to rumeli to bagi 15 000 kaka papa ti sikoyo tout tika na 1000 et quelques ebele ma kasi vraiment ya ndeko mama yo bona tata cede qui vraiment bande ko na Canada bona États-Unis bona Brésil bona Argentine bona Mexique bona Éthiopie bona Sénégal bona Toronto bona na Namibie bona Zambie bona partout ya bona ebe na France ko lobaté France numéro 1 na tsara motema na pa bande ko France na Belgique na Royaume-Uni atabino moko to s'abonner ko ya est-ce que bino s'abonner aka côté wa finga rabatu côté wa lo makambo zanga tina awa soko tele émission sika pi papa na mamba fandaka bazwaka quelque chose bino bona radio lokole TV ya ata kutu batindele orienté kotika na YouTube betika radio lokole TV okumona ekubima ozwa ya comprendre to s'abonner pour la deuxième chaîne pour radio lokole TV oyo ata pe na leki na ye radio lokole TV D au côté pe kuna o s'abonner muke est-ce que komi voilà tu kana ondengo wana ya li soto ko betela yo ba pesinga yango na minuit do ba papa fisto yo za ya kolala na za ya kolala pongi papa fisto la libo eneni awa na ngole za ya koyinda na lo nini papa fisto na Luanda awa za ya koyinda masolo o betaka to kantraka lukuta nzoko za ya solo estomoni wana na Luanda awa nini mama betali solo yo ka le solo papa fiston isolo o esala mbongo na Angola na Luanda na Kandandu est-ce que bande ko Angola boyebi Kandandu Kandandu zani quartier to avenue bon et cause à quartier je crois et ça na Kandandu na avenue na epte aux avenues to quartier mais babi na Talatona est-ce que bokomi na Talatona voilà histoire des alinini ay papa fiston kaka no loba makambo ya kolokota oyo yo kale kambo maweza ngambo mama moko na Luanda ezalaki na veni na Talatona voilà na Talatona mama na amona ramwa quelque chose mobala sa na mbongo
Maman wana sana bal na ye na ba na mibale. Bana ya mwana ya mwasi na ya mobali. Donc entre 9 ans to 10 moi quand na 9 ans, moi quand na 8 ans boy, so on appelle 7 ans parce que mwasi na mobali. Mama wana kiti atemsa ki mutuka pona asomba sadu. Sadu c'est quoi? Sadu c'est crédit non? Vous comprenez? Moi portugais et bani pe koya. On est ensemble parce que ngana na nationalité. Na sa congolais à Kinshasa, congolais à Brazza, na sa angolais, na sa camerounais, na sa burundais, na sa éthiopien, na sa marocain, na sa namibien, na sa congo tout. Ça c'est pour vous dire que together is one. Ozali émission et sangisa ka ba pays sur Afrique parce que objectif na biso ezali Afrique est comme un to une Afrique une parce que together we can do more, we can go, we can move forward. Est-ce que vous comme ensemble donc liboso na lobaka yango chaque fois ngataka pour tout ça les États-Unis d'Afrique watu kokuma pena likolo makasi ba minéraux ya Congo technologie Afrique du Sud sangi ko pesa kanu. Est-ce que vous comme comment voulez-vous que tout ça la passeport unique ya Afrique mais soki biso na biso africain tozoyo kanate wana za ya mundele ya biso bana vuluzi kimbangu tout ça ensemble. Est-ce que komi mama wana kitina asomba sadu na talatona tanga kitibo amoni mwana moko ya mobali ya ba AGP pa 7 ans 8 ans boy mwana wana zolela mama na mutema malaba tunie qu'est-ce qu'il y a nini mama tikinga mama nanga tikinga bana tongo ezaki ba 16h aïba 16h45 maman aloba pêche na ya to beto le sol avec précision ba pêche à 16h45 atali bo 16h45 ngula moi na zolela bo neni ba mana ko quitter motema mama et surtout ça na bana mikelo kola yi à côté asombi sadu na ye tanga zo bima mais na kotika mwana ondenge nini mama nini na lepete moi ça lobaka nzala bana tongo mwana zo lenga na nzala mama asomi moi ji asomi moi ni moi loka pesi moi lia kasi ngai pe na mama motema ya mawe ya mama wana abi est-ce que soki na tiki mwano awa so ne ko za ndenge nini na ke na epesi ko na squadra banga squadra to police aéro peut-être commissariat et ko za pe moi bidinga nga pe na za pressé likambute na ko tika mwana ote mwana zolela mama na ye mwana affaibli mama elle dit non t'inquiète zala calme nga pe na za mama kaka nga pe na za mama to ko luka mama ça va likambute ya to kende na kena yo na ndaku olala na tongo to ke na commissariat na police comme ça basa la vie de recherche bala la télévision nyo so toto luka mama roya azui mwana atena mutuka na ye mama wana kena ndaku na akena mwana wana ndaku na ye ba mama trop bon trop cruel motema mawezangambu ba papa otelemela makamu susu. Combien de mama oba lokota bana na nzela? Oui, c'est vrai. Et ça na ba musu ba lokota bana na nzela ayane na ndaku be bana ba koma pe batu baza ebele. Mais si koyo racheter les temps quand les choses sont mauvais. Mama wana ena mwana na kata ndaku na ye. Avant depuis tant kompe botaka mwana muke bazui mwana nanu basokoli mwana basokoli mwana apesi emili kameli ako baibana bana ngola. Est-ce vrai? Bana ngola balingaka mingi spaghetti spaghetti na cuisse. Basaili moi spaghetti na moi cuisse kaka nezalaka mwana lié pe na lié. Tango komi pourquoi? Maman anda kuleza munene za ba 4 chambres mo ba tali osikoyo mais mwana waza mwana muke mwana 7 ans. Parce que ça na mwana mwasi na mwana mbali so 9 ans na 8 ans to 7 ans boy. Bana ba na chambre moko ya na leki mais na kata chambre na bango eza na dembetu. Mbetu moko toyo moni mbetu ezalaka ba liyo ezalaka moko na semoko likolo étage wana eza na dembetu étage. Sikoyo oya mwasa na mbetu na ye mibale ya mwasi pembali pesa oya ye mibale. Elle moko ibana ndi bazalaka mona moko la ndi likolo moko na se. Mama talibo mwana oya za ye moko na na chambre mususu wana e osala bien tata mwana muke et surtout pas ozo la maman na ye mwana ala na salon awe simbate ça va premier te bazaka bana na dalisa ye na chambre na bandiko na ye comme ça tongo toma de ko de classe na sokolo lakini na police azisiko mwana na bana na imbalade na mbetu na moko likolo moko na se siko mbetu ya kotoyo azui atie mwana wana asokole pe bien apesi pe pyjama ya mwana moko alati alali afiniki pe drap boulangette kaka dezaka
basambeli pe mama ba bimi ake na chambre na ye na papa bake kolala ya losambo efutaka ya losambo epolaka te o c'est vrai losambo efutaka c'est vrai losambo epolaka te mais quel genre ya losambo ya quel genre ya losambo ya il faut que sambele ya solo na saka yo kolinga te butu eta to olala sans pour autant o sambela c'est vrai moko na ebike mutazaka fatigué ou tipena musala ou même ba carton fatigué pena hey ya sala à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, to betelo li solo awa tata mwasi noko papa kulutu o babaluka aone ko baluka lion alia 10 bana sur 11 de quoi lupanga tata bango moko nenga na ko baluka lion akela na porte ya mwana moko ya 10e so 11e mwana tanga waki makela lion et ta porte ai pour ça mais talobani notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tanga bika que ton règne vienne ya benga ka reine nzambe prière efficace, que ton règne vienne, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. T'as la piège. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté nzambe ça là. Est-ce que yo so dali mwana nzambe ya solo. Volonté nzambe et vous avez mwana azali kama papa nini akolinga mwana azali kama. Est-ce que komi t'as la piège à prière wana. Que ton règne arrive. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ya ouais papa fils comme pasteur, pasteur te tombé ta rali solo. To peni au kaka. Comprendre Sambelaka. Mama wana ke kola na mbali na ye. Kaka ningi sa ba mama la mkana tongo longoni na ba mama, femme noire, femme africaine longoni na ba mama. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais ngana bongsarango, celui qui trouve une bonne femme parce que bokola la penda na mama boye na 5h 4h ye wala sala muki déjà, il faut chauffer mai, ceux qui disent ça la tête, il faut abongsa bana na 5h wana, aller na 7 papa lali, na 7h, na 6h papa fa getira bana classe, maman mta bongsa bana. Et puis tant sala azongi il faut abonner sous papa ba mama longo na musala usalaka mama la mukina ba 5h ba 6h wala pas bon sabana akena chambre ya bana afungoli boye na mbeto bana afungoli boye amoni mbeto bana vide bana bazati ata la koto oyo mwana oyo azwaki wala mwana na pas zati c'est quoi ça mama fungoli porte munene atala bwe tala mama na nguma libumu ya kovimba bandeko nini ameliba na mbale mama ganga ya kosakana te ya histoire vraie et ça la mina kandandu basoki mwana wana na talatona za ya koninga na ngula mama gangi koganga mama gangi wana papa nini bana bazati batala be nguma mwana oya lokotaki na talatona mwana wana baluki nguma ameli bana na ye mwasi na mobali ya nguma ngapa za matata bana bagangi te est-ce que bana bana iko ganga bana yoki te to ndenge nini poto nguma ko bloquer asala ki ndenge nini tanga amelaki bango ensemble mais c'est impossible tanga ngaki moko wana musu fala ganga non asala ki na pongi asala ki ndenge nini j'ai pas compris à comprendre te c'est pas possible tanga oya senanu a gumbia a melie. Et après, na ebité pesinga mutu ko so sort au pass yaya. Mawezangambu. Boyebi na Afrique du Sud ba di ko enlever ba même na Congo na yoki makambo ba di ko enlever ba to partir bana miki. Yaya, soki omoni mwana mukie. Ozana mutu ko kumba et sika moko be o mwana moko mukie na yoka mama ya ko tele mate yaya leka. Évidemment, bakam super réalité ça la parce que ngai tant ba leva ki ngai ya ba levenga ba kenanga musika ba tinga bona na otamo na autoroute boy na hotelema na tem na mutu ko ba sécurité zo bo hotelema elo leka ya na hotelema yo go ka mawa ono mwana muke koto ya mwana muke akomi koto wana ni yemoko ba ko sa ndengo wana tango mwana muke oko freiner okitana mutuka ozwa mwana o eberso ko ta ale mikolo abimba tio ba braquer ba salio mabe kebela ya ozali émission éveil à conscience autre ba quitter to penio tango bala ya afunga tali ba moni mobile pa gangi akangi porte na fongola abengi mama mbila
Tangu papa bengi mbila pe rapide wala mbila yé police ena dinit la nini pande ko Angola dinit c'est quoi dinit na ki so unité mo dinit il paraît ba terrible dinit wana pas ni kuluna na Angola za raté pas na likola ba dinit soki na Congo na biso ba sali unité mo lokola dinit po dinit za neni il paraît ba betela ngai soki ba bi ke assassin mo ka la lupango intel na quartier intel ba kola ele cousin ba la ele cousin tango ba ko yawa na dinit ye ba ba yo kangate ba yo buma asaka lupango intel sike to ba ba tant ba beti masasi ba tik ba jouer bembe ba kenango boko mona ka peso bembe wana te soki ba ndengo asoka kulune ko sila dinit ye wana police ye mutuka ya bini mutuka ya bazobe ngona portigi bon mutuka incendie wana o ba pompier voilà ba pompier ba ye tango ba pompier ba ye ba lexi mutuka na sima ba zunguma wana na ndenge talaka nguma sa meli déjà ba tulimu ya ovimba ba zui ba tena mutuka wana ba kena ye mama wana mai na miso mwana na ye bana mibale ba meri bango mais na éviter est-ce que Amérique mon moment est-ce que je ne sais pas ce que je suis au son yo mais du fait déjà bana mikende ngaba ba 10 ans 9 ans 8 ans ce nguma ça étouffé déjà ça coufi n'est-ce pas parce que moi je crois peut-être que les tenants sont na grand prêtre mère que est-ce que ba kata nguma wana te ba bimsabana ata ba bimsibana bana wasada ya kufa n'est-ce pas on ne sait pas si ya kusakana te mama wana ba meli bana na mibale et pas nguma nani mwana oya 7 ans oyo ajwa ki na talatona na kandandu na ebité kandandu ngo za quartier kandandu avenue talatona bon je crois que ça ndengo wana quartier kandandu avenue talatona talatona avenue principale ba principale est ba boutique ezalaka mama ala kitaki pa somba sadu na ye asomba crédit amoni mwana likola mutema malamu yaya mawa ezangambu okomi mawa ezangambu c'est vrai Bible tout ça la malamu mais faut ta la siko yaya wapi te wapi est-ce que komi o te loba kité to lobi passe na motema tala lisolo wana isuki awa lisolo o isuki na kele cheval parce que ba biba dinit ba yewana police ba zunguma wana ba kena ye tala ba batondaki ba zunguma ba kena ye nguma vivant ba ko ba mbumba wana est-ce nguma wana akozonga susu mutu akobonga mwana wana on ne sait pas soki to juste lisolo o to kozongela yo est-ce que komi les sons awezali tika bilokota lokota baninga balokota ba bag mais maman akeko lokota mwana mama za makasi baninga balokota mbongo balokota nini yaki aloti na mwana mais soki attaque ndaki na mwana wana police na commissariat na squadre même jour na butu wana na 16h wana peut-être ngo sala te mais zaki trop stala mwana zokolela mama na ye. Quel plan machiavélique est-ce que Batrika qui mama wana tonne nini on ne sait pas et pesi passe yaya isolo oyo était ayo merci na réalisateur de l'émission Oyo Chris Larise Pelende yena assistante na ye Winnie Larise Pelende ils étaient au four et au moulin en même temps nyoso tout wana tout mona qui a un script il y a Claudine Larise Pelende la fille à papa est-ce que comme c'est que bien voilà futur maître et maîtresse d'hôtel c'est que bien comprendre voilà nous sommes sous la coordination il y a Mama Rina Umbi la Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage la femme à la compressor est-ce que beaucoup mis c'est que bien merci na bino so bana ya Mada City na modi bongo teonga nuchila muina leader yaya na groupe leader azaka moko soko moni mutu azolinga asa leadership kadi ya Pemba botia libanda lokole ngisala Burkina Faso chef d'état major a remis ko envier président alinga comme président mais qui coup d'état simbiti yo pe na captain Mada City olingo beta teonga no shila mwina coup d'état e ko simbate leader je confirme comprendre c'est que bien na pesi mbote na mwasi ya mwindu feza comprendre c'est que bien na mwasi ya boya mbindo yo kombolo bakate pas fata kombo na autre comprendre muninga ya feza to muninga ya feza mwasi ya boya mbindo na bosanité Nathalie Wanga mwasi ya pembe akota ngungi te comprendre mitonga na Mélanie aux ensemble c'est que bien to kana na ondengo wana na bosanité mwasi ya 1m90 90 1m na niwana Charoufa comprendre original mwasi wa l'équipe basta mi bali na mbongo na Peru kaka ceux qui osaka na Mozambique mitalio ceux qui osaka na Cape Town na mitalio ceux qui osaka wap mais yé
kaka na Peru mutaleke na mbongo ate te mbote na bino ba mama ya ninyo ko babenga ngo nini ba mama oyo ba pelisaka muziki ba pelisaka moto babenga bino mama ya nini ça viendra ba mama ya nini. Voilà, ça viendra. Ma maman, oh, so ça c'est fait. Au bank c'est bon na Cape Town, ba ka ko matisa, matisa ka putulu, makala, babaranine. Putulu e ko mata, makala ko tika la maman matisa ndengo wana, ba mama oh, bazo kim sanga ikombo. Ba mama oyo ba pesa sengo na fête il kamute e kozonga. Bokende bongo bana na so ya Peru ko lia na restaurant Mi José. Vous comprenez? Restaurant Mi José na Mada City, la bossanité à commanda Guilain. Lady chef toujours présent. Vous comprenez? La bossanité de Manassé. On est ensemble. Manassé aux Kanate. Yo bon tata Sedek. Vous comprenez? C'est que bien. Comment? Mbote Nabino. Merci Nabino surtout. Oh ben début sur la bossanité. Un clin d'œil na Michael Josh sponsor officiel. Michael Josh attendez sponsor officiel. Il y a Radio Locole TV. Mais on a des partenaires, bah soutien au Bayaka, bah tout le cas bah Genesis Hotel, bah ça est belé bah maman Charlotte Caputo, bah Little People Shop, bah ça est belé yo peso kolingi, au coup bah partenaire. Promotion, il y a produit na yo. Il y a venez faire la promotion de votre produit à la radio Locole télévision. Pour combien? Voilà, ba maman ya Kalidja na Mada City. Ba maman o ba chara putulu, makale tika vous comprenez? C'est que bien, maman pasteur. Yo bongo na ba na Kalidja ko bina ndengo maman pasteur. Aux amis mystique, c'est que bien. Oumela, on est ensemble. Voilà. Portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve encore. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo net wa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena timna polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene solo ba jaquette pene solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 €. Si kalango ba trahir payo soko soma que chercher à Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyo surtout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh sur le côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so ça la côté benga to kopesa yo o so na Michael Josh yo moko so ça la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na mechentel na mechentel couturier tel papa eza griffe ya papa to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas papaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest
bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées.
Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer. Tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.